na baby journée na ngai baby moto oyo azalaka motema mabe makasi. Permis de conduire, carte d'étudiant, carte d'élève, autorisation de transport, diplôme d'état, rapport et entretien et mécanicien il y a 6 derniers mois, feuille interro na yo, note na yo, combo ya école, la ligne na yeba même yo le cas na deuxième session, na yeba bioso. Papa eloko nini na sali, na telemi malamu naza na nzela, infraction nini na sali. Osali ba infraction bele, soki na bande ko tangela to koma minu pamba. Tangela nga yango kasi. Oza ko insister, zela na tangela yo. Vite na leta ko pasuka, oza ko tafia ba passager en danger. Mais des positions na yo, eza ko pela mukene ti ba ampoule. Ou des tentatives de trouble de l'ordre routier. Soki moninga zo na sima mo liberté à tout ayo na sima. Et puis ba pine na yo ta mu pepe muke na code de la route. Et segeli pine na yo za na 5 mm. Tala kaka noko na comprendre membala ya sima na kozongela lisusu te. Tikanga na kende naza na batu ya maladie na sima. Il faut te comme na hôpital ceux qui te no ki bakokufa. Di tikela nga bakelele pesa nga mikanda. Tu no na maladie ceux qui bakokufa na bango. Papa roulage tika bisoko. Pardon na birote naza mwana na yo ki conseil na yo mbala moko. Mbala sima na kozongela te. Na lukela yo ata 1000 francs otika biso. Moninga na ta roulage à 1000 francs. Kutu na kanga na ba généraux ya wa mais yo lingo pesa nga 1000 francs. Tala, oyo kinga bien? Oui. Yo kanga bien. Nga na za roulage ya nzala te. Nazo tonga ba flat na ma campagne. Kaka na mbongo ya roulage. Moi sinanga na bana baza na États-Unis. Kaka na mbongo ya roulage. Pe nazo réunir na petit momi ya kin. Kaka na mbongo ya roulage. Vous comprendre? Oui. Donc tarif nanga eza ya $200 par infraction. Yo osali 15 infractions, ce qui fait $3000. Si que l'anga mutuka na kota $3000, wana to sirani malamoko. Ah, talaka kota peti nanga, il faut s'entraîner entre biso na biso ba congolais pour moko kende liboso. Boni. Wana komini. Ba pesa yo mutuka. Na batu ya boye kongo progresser ndenge nini? Yango ko komi ko pesa biso pour ça ko kimata na Brazzaville. Boni ko olingo matela biso na zolo boy. Ale longo la moto na ya ko pola wana. Dole kadi, faux vieux. Petit yo, olingo kende bulo. Oye impolitesse ya lolenge nini? Impolitesse nini? Lungwa kuna. Tela misu na epa epa lokola mbwa yo kisola mukua. Kanga munoko na yo, après tout nazo solo la yo te. Nazo solo la na chauffeur. Même kolo mutuka ezanga. Eza taxi te eza personnel. Siko ye azo sala nini? Yoza chauffeur nanga, sinon na kobeta yo. Tia, yo beta nga. Yaka la kisa yo na vimbi so atalis. Naya. Yaka ko. Uza sir naya. Yaka ko. Yak. Pechazo takana nanga na la kisa.